eza ya kokita mais biloko na ba wenze eza toujours na prix ya komata. Pona nini biloko eza na prix ya komata na kati na ba wenze tant que dollar ekiti mais bokiti la biso pe biloko na marché comme appelle na ba prix moko abordable eloko lokola crédit na kati ya ville province ya Kinshasa mais dollar esi ekiti pona nini ba crédit ezokita te pona nini biloko nyonso na bazando ezokita te ezaka na ba prix ya likolo oyo toyebeli yango. Et comme il s'en a comme on a deux fois bah congolais azoteka friperie azosomba on a dollar osombi friperie oto benga ba ballon parfois ya bilamba ya ba basket to ya ba biloko nyonso osombi en dollar mais ozoteka en francs congolais. Est-ce que ba gagnaka quelque chose? mbote mingi na bandeko nyonso o ba mesana kolanda ngai mwasi o na lava nayebi esalaka bino bien ton na lobake mwasi o lava en tout cas on attend na loba boye na omona boss na nga rifin qui sombe ainsi que papi Kelly nayebi osepela ton na loba bongo mwasi o lava ira la guerrière de la presse congolaise na basango ya kitoko o na memelaka bino ensemble poto eba ko partager to meka ko fongola mwa misu to kotisa mwa ba idéologie yango ekota biso na kati na mutu soki to bungisaki mwa ba idéologie misusu penza lelo na koloba vraiment moi mukie mais kozala moi mingi tant na lobi moi mukie moi mingi comprenez-moi na parler un peu sur inflation o biso nyonso toyebi inflation eza hausse ou baisse de prix na kati na mboka na biso Congo to monaki to ya dollar o ezalaki très élevé. Oui, outé koza na mikolo outi koleka, to ya dollar ezalaki vraiment élevé. Mais lelo oyo koka moi du coup to moni dollar ekiti et komi na 20 au dollar et komi nango. Wana 2 jours passés, des dollars et komi na 20. Kota la lelo oyo soki oleki susu ba na bisika misusu komona dollar côté misusu moi 21 22. Nyonso wana eza pona nini? Peuple congolais a besoin ya valeur ya mbongo ya mboka na biso. Toza na besoin mboka na biso mbongo ya mboka na biso ezala valoriser. Mbongo ya bapaya eza na valeur ya makasi koleka o ya biso moko. Ya biso moko valeur nango ezoyeba na esusu te. Bato bakoma ko préférer ko garder dollar. Aozana dollar vaut mieux bomba yango ke bomba franc congolais. Franc congolais repesa na mwana mukie ozomona mwana mukie quel que soit mukolo. Yana mikolo misuba yebi valeur ya franc congolais te. Ya mbongo ya mboka na biso te. Bakozwa yango a froisser yango azua tie na kati ya poche. Mais soki asimbi dollar aosimba ngone kenge. Aobatela yango. Dollar est chuté. Mais biloko na marché, biloko sur le marché, ils ont toujours na prix élevé. Pourquoi bongo? To tamboli na ba marché, to meke ko tambola na ba marché. La guerrière azalaki na kata ba marché. Kota la lolenge nini oyo, mboka na biso zo tambola. Mais lelo en tout cas naza na ba élément te, mais lobi je vous dis, nazo rassurer bino na komemela bino ba élément. Na komemela bino ba descente auto sali sur le marché, auto sala sur le marché. Parce que wana na kene juste ko zwa ba investification. Ko yeba soki mbongo na biso ekiti ya solo, soki eza toujours ya komata biloko na marché eza ya komata to eza ya kokita. Peto tamboli to moniete dollar eza ya kokita, mais biloko na ba wenze eza toujours na prix ya komata. Pona nini biloko eza na prix ya komata na kati na ba wenze tant que dollar ekiti mais bokiti la biso pe biloko na marché comme appelle na ba prix moko abordable eloko
biloko lokola crédit na kati ya ville province ya Kinshasa okotambola ozomona crédit ndenge crédit ndongo na loba na bino kote au moyen te Congolais comme difficile pour tia même ata méga o ya pamba méga est comme problème pour muto tia méga na munoko ya biso eza nini dollar bo mona dollar te dollar eza ya komata mais dollar esi ekiti pona nini ba crédit ezokita te pona nini biloko nyonso na bazando ezokita te ezaka na ba prix ya likolo o toyebeli yango toza na besoin ya valeur ya mbongo na biso peuple congolais a besoin ya valeur ya mbongo na ye tolia mbongo na biso koleka mbongo ya bapaya mbongo na biso topesa ngo valeur topesa ngo lokumu totombola franc congolais koleka mbongo nyonso kote ya bamboka misusu omona ke dollar eliamaka te mbongo quelque soit ya biso o ya Congo Kinshasa tosalelaka awa eliamaka te na bamboka misusu mais pourquoi biso tozo continuer toujours koliaka mbongo ya bapaya pe ko valoriser yango koleka mbongo o ya biso moko comment Congolais koyi kolinga mboka mususu muta koyi kolinga mboka mususu koleka mboka na ye moko comment muta koyi kolinga eloko mususu koleka eloko ye moko asali koleka eloko ye moko donc est-ce que na pesa non exemple mukie hein eza bat mususu pe balinga nzoto na bango koleka balinga nzoto baninga koleka nzoto na bango moko basala erreur grave banda d'abord na kolinga oyo nzamba pesio banda d'abord na kolinga nzoto oyo zanango avant olinga ya baninga peuple congolais a na besoin ya babiloko nyonso na marché ekita bakonzi ya mboka na biso bomeka kotalela biso likambo oyo likambo awa na kati ya tindika en tout cas ezalaka voix moko oyo soki journaliste ya lobby peut eba ba réaction nango ndenge ezalaka nayebi ba réaction nango ndenge kozala mingongo na biso mongongo la guerrière eyebi mapamba te po ezoyokana bakonzi na biso bazoyoka yango ekamwisanga komona a deux fois bacongolais azoteka friperie azosomba ngo na dollar osombi friperie oyo tobengaka babalo parfois ya bilamba ya babasket to ya biloko nyonso osombi yango en dollar mais ozoteka en franc congolais est-ce que baganyaka quelque chose est-ce que toganyaka quelque chose to se retrouvaka na yango mutu nyonso asalaka eloko pour que a se retrouver nango eloko wana oyo ozosala po lobi ezala malamu quel que soit po na yo po na bana na yo po na libota na yo congolais azofutama en franc congolais mais azofuta loyer en dollars c'est une chose étonnante ozofutama na franc congolais mais tant ozokende kosomba biloko en dollar place ozokende kosomba ezala toujours likolo dollar bayebi soki kuna eza ya kokita awa eza ya komata awa ezalaka boye tomonaka yango kota na bamaison ya baindien ya balibanais ya baétranger ebele oyo baza na kati ya mboka na biso omona koma bazoteka biloko en dollar to na bango ezalaka nango kaka bongo nde toyebeli yango mais lelo oyo to ya dollar ekiti toboyi te longonya to ya dollar ekiti oui c'est bon mais biloko pe sur le marché ekita pour peuple congolais à se retrouver biloko na marché eza ya prix ya kokita te okomona eloko lokola boîte ya tomate eza na 700 800 voire même 1000 francs mutu aza na impossibilité to incapacité ya kosomba boîte ya tomate azosomba demi boîte ya tomate pona nini te tokoki kosombaka mpe biloko na makoki oyo ya biso pona nini te kovalorize biloko ya biso moko ya mboka na biso toza na besoin dollar ekiti ndenge lolenge dollar ekiti lolenge biloko na marché ekita
Ba commerçantes va se retrouver. Moutazo sala musala, moutazo sala parfois azote kana boucherie, mais on se retrouver te. Osombi biloko no en dollars, oye kote en francs congolais. Oche kilo na prix ya boye me bat bazo boudé. Obite na meka ko kitisa ngo mwandambu. O kitisi prix pour que et permettre na population balia. Na bana mboka ba se retrouver bazwata moi quelque chose ya ko mettre sous la dent. Mais moi na mboka zo koka ko somba yango te, pourquoi? Parce que to ya biloko na marché eza toujours na prix élevé. Yo oyo kitisi olobi tenga na zoteka na prix moko abordable. Kene na boucherie mususu omona kuna batie na prix moko boye. Siko yo zo se kolobi te bango kuna bateka bien tenga nde awa na teka bien. Kene siko zonga siko na kata ba chambre froide de sika pi yo sombaki. Parfois ba carton ya ba poulet, ba carton ya ba poisson. Zonga kuna. OK, somba en dollars. Biloko yango pe prix élevé. Oya oko bénéficier to ko bénéficier te. Est-ce que on peut se retrouver na commerce aux osala? Tout le monde a battu belé bazo kanga. A fongoli lelo a fongoli moi maison d'habillement. Lobby bouffe à quoi il par terre. A retomber par terre pourquoi? Il y a zo somba en dollars. Maintenant on tazo ya ko somba na kacha maison. Azo zwango parfois en francs congolais. Soko beti francs congolais oyo azo sombe lelo ko wana. Otali que non, ezo correspondre te. Na dollar lo lenge ya sombela ki biloko wana. Pe au moins 2 mois 3 mois. Oh motazo ko kesus ko futa maison d'habillement te, motazo ko kalisus ko futa eloko boete abimi. Ba déménagement zo salama. Au moins lelo mutazaki na avenue, lelo alongwe awa, akomi na avenue kuna, akomi boye. Est-ce que tozo yi ba but nango? Ba but ya ba déménagement wana eza nini? Combien mutazo gagner? Ozo gagner na to nini? Ozo futa loyer na yo na to nini? Oko fanda ozala stable ndenge nini? Instabilité na ba mabota na biso. Ba parents misusu ba koma ba irresponsable. Na kati ya bandako. Eza volonté ya ye moko parenté. Que non a comme irresponsable envers bana nga parfois ya basi. Muto boti bana na ye parfois 5 6 baza bana basi. Quelque soit bana mibali ba pena ba besoin na bango. Moi si wana ana besoin somba ye parfois l'heure de beauté o somba ye moi mascara o somba crayon sous-vêtements et babilo connaît misusu. Mes parents aza incapable ya ko somba ngo. Mais soko landeli parents wana asalaka. Asalaka quelque part. Mais musala parents wana zo sala papa zo sala ezo mona na te. Musala mama zo sala ezo mona na te. Ezo yeba na te bana bakomi ba ndumba. Bana bakomi ba mayoka pa. O ba matoyele karamitu. Bana nyoka. Bana nyoka wana eza suite ya nini? Irresponsabilité misusu ba parents bazana ngo en tout cas. Topé ça rappelle ba parents ka torté hein. Topé ça rappelle ka ba parents torté. Parce que bazo futa mamabe. Tant bazo futa maboye, dépense eleki. Dépense eleki mbongo oyo zwaka. Ozo $100. Mais ozo futa déjà loyer $80. Na fin à mois. Ton chaque trimestre. Moi là il faut foutre à l'école. Il faut ça là ba makambo ebele. Il faut famille balia. Nyonso wana na mitwa ba parents. Nyonso wana tango eza na kati ya mitwa ba parents na biso misusu bazo craquer na baliwa. Oh père na ça là qui AVC adae. Oh là là ika boye maman to comprendre père adae. Adae poani. To zonga na biso moko to mitunaka. Père adae poani nini? Toza na besoin ya ko valoriser mbongo na biso. Koleka mbongo bapaya. Oui, c'est bien na ute koyoka. Concert moko alobi. Alobi dollar lolenge kiti, eza confrère plutôt. Alobi dollar lolenge kiti et ko kita lisusu. Et ko kita lisusu to s'attendre que dollar et ko mata lisusu te mais ko kita lisusu koleka. Toza to boyite za mabete. Mais besoin la biso peuple congolais. Eza dollar et kiti. Après avoir dollar ko kita. Biloko na ba marché. Est-ce que kiti? Motuna yango wana.
biloko na bazando na ba petit marché na biso est-ce que ça na ba prix ya kokita bamboka bapaya tokobima obima libanda mboka ozomona osombaka parfois lipa eloko lokwa lipa soki eza osombaka ngo 100 francs to 200 francs okosala 5 ans ozongi lisusu obimi mboka wana ozongi lisusu oya kokuta ngo toujours na même prix wana. Mais pourquoi tokoka ko standardiser ba prix na biso te o ezalaka na kati ya ville province ya Kinshasa? Fachi Beton, président nanga de la République. Mokonzi na ngai, mokonzi ya mboka. Babi mukwa tombolo yonde. Béton, tous on a besoin béton et côte partout. Bétonné partout. Président de la République Fachi Beton. Bétonné partout. Toi barake non savon to somba kango na 100 francs. Ezalaka na prix wana. Ozoti na mwana eloko. Ezate ke non savon wana somba na 100 francs. Mwana ke ya ye ko yebiso mama to papa savon est comme 300 to 400. T. Tous on a besoin ya bongote. Peuple congolais a besoin de se retrouver na kati ya mboka na ye. To se retrouver te. Du jour au jour, biloko mataka. Biloko ezako mataka. Mutna muto ala na prix na prix fixe e banarate. Mutna muto ala na prix na e. OK pa mama Kingandi. Boîte à tomate 500. OK pa papa Kingandi. Boîte à tomate 1000 francs. OK pa oyo kuna. Oh prix boy. Mutna muto pesa ka prix selon ye. Nenga laya la muki wabi ngabilo na ngana mono matango Et l'on a ngezaki 100 francs comme à 500 Muto matsabilo na ndenge na ye. Est-ce que tokoyo ko croire yango? Na mboka nini yo biloko bongo esalamaka? Na mboka nini? Yango na osenga la président de la République Fachi Beton a bétonné penza mboka na biso. Sur le plan social, surtout mingi. Congolais a besoin de lia malamu. A besoin de somba ya kolata malamu. A besoin de somba eloko ya lingi. Pe selon ma capacité na ye. Pour tous valeur, il faut to valoriser mbongo na biso. To longola na mbongo bapaya. To chaka ngona opembeni. To mekana ko kitisa ngo valeur. To pesa no valeur ya eloko na biso moko. Ya mbongo na biso moko Congo. Franc congolais elia makoleka mbongo mususu na kati ya mboka na biso. To mona comment to se retrouver. Ba prix ya babiloko na wenzo to yeba quand même prix eloko moko na moko. Ofandi boye bike non, eloko boye ezalaka na prix boye. Basket ezalaka na $10. To lingi kutsuma kama dollar te tolingi makamba dollar te soki ezalaka na 15 000 francs toyebaka eloko boye ntango nazotinda mwana ntonga mona okende osomba yango naosomba yango na prix boye na 15 000 francs naoki etya provision na kati ya ndako moto osali déjà bien calcul na yo na kati ya ndako oyebi ke non nazokende osomba eloko boye ozotape à côté te na baprix exact ozomentionne toza nde na besoin ya bongo. Congolais a se retrouvé. Congolais a zala kimia. Alia malamu na kati ya mboka na ye. Biso ba panzi sango. Toza wana pona kolobela mboka. Pe toko tika te. Esika pi musale ezo sala makitoko. Tozo beta maboko. Esika pi musale ezo sala makitoko te. Tozo senga toujours tozo sala recours na bakonzi ya mboka en fait que mosala esalama na lolenge sengeli. Enfin que mosala esalama na lolenge sengeli. Na seki susu balandi nanga balanda mama lava ira la guerrière. En tout cas ça nga bien ebi bo sepela na kombo wana. Et ça nga bien makasi komona ba commentaire na bino komona lolenge nini besoin encourager nga lisusu ko sala lisusu mosala ngo na lolenge sengeli. Wana na moni mama nga Jeninda ya Kayembe, mama Jeninda ya Kayembe depuis États-Unis. Na pesi ombote mama mwana oye alingaka au fort, alela au fort. Na yo volela nga fort mère. Mama Jeninda ya Kayembe. Babi yonde. Ton na loba yonde za yonde.
Nabosani te honorable Jean-Jacques Mutuale. Wana penza balandi ya tindika. Ba bazala wana branché ko yeba basango eza ndenge nini. Mboka ezotambola lolenge nini. Na kati ya tindika. Honorable Jean-Jacques Mutuale. Napesi également mbote papa. Napesi mbote na papi atunga les grands Gillois. Na kati ya Londres. Babiba na Londres batomboki. Londres ba emabe. Londres en tout cas longonya na bino boye mabe. Bino bat bo soutenir ir à la guerrière mingi. Bana. Mais na bossa ni pété. Mutu muso soutenir nga ingénieur des monnaies depuis Canada. Watika ngate. Ingénieur des monnaies non c'est la code non c'est ba masolon o kandenge zalaka. Chéri Nakatala depuis Luanda. Obengaki. Bon lobela makambango te. Ya ndenge nini la guerrière bon mekano ko lobelango. Dollar ekiti me biloko ekita tende nini. Basango yango. Yango lelo to ekolobelango. Ingénieur de nani papa Chéri Nakatala depuis Luanda. Na moi na Carole Moufenge. Maman Carole Moufenge en tout cas merci mingi na binope. Merci mingi également. Na Kandi Moufenge. Na Bivens Mboma. O bolandara biso. Bozala vraiment wana na tindika pona koyeba na ko soutenir esika pi faite za bozolo bate mosale kendara boye. To sepela rabongo. Lelo tozolobela mbongo na biso, tozana besoin ya valeur ya mbongo na biso. Ya Congo. Mbongo na biso ezala valoriser bakonzi boyoka. Boyoka likambo oyo. Mbongo na biso tozana besoin ezala valoriser koleka mbongo ya bapaya. To boyi na biso mbongo ya bapaya, ezaka toujours en pleurs. To batela rango koleka oyo ya biso moko. Eza lokola, soki eza bongo eza lokola, ozo batela mwana ya mbanda, to mwana ya mopaya koleka mwana ya yo moko. Batela mwana ya yo moko. Oyo ya biso moko to boti ye wala franc congolais. Oyo esala marape kaka awa na kati ya mboka na biso. To pesa ngo lokumu. To pesa ngo valeur. To tombola mbongo na biso. Peuple congolais lela te. Biloko na marché ezala na ba prix moko ya malamu. Congolais lia kitoko social nde yango tozana ngo posa. Libumanzala ezala nongo na matoi te. Libumanzala soki moto alia tondi te. Ayoka te. Me pesa muto na bilia. Alia kaka tonda. Lambela fufu. Ekolo ba na ndenge na bango balambelaka. Tune ekolo moko. Bino baba nani baluba. Réalisateur, nani muluba. Réalisateur nga muluba. Tant alia matamba na fufu esala kende nini. Est-ce que alobara sous ce belé? Est-ce que akomaka kimia tondenge nini? Eza lolenge moko to a besoin ya mboka na biso ekota stabilité sur le plan social surtout. Sur le plan social. En tout cas, tokomo kende vers la fin de notre mission. Mais pour na ko chiter moi eloko muke na nyana baksela bino. To retenir ba nungu ebimaki belé. Oh faire égola. Faire obanga obeta, faire boé. Mais faire égola, Jésus de nuance, Mystère Valova. Obisonyo soto ebi, tonga yemba kandeni to sepelaka. Faire égola obeta, ako clôturer francophonie. Ouais, vraiment non ebi sabino bozala na branché parce que dimanche il y a les 6 to zalawana. Toko zuela bino ba image. Toko clôturer francophonie na ambiance na kati esengo. Pota lolenge francophonie leki na mboka na biso. Kokamwa. Ebela banguna na biso ya Congo bakanzaki esimba te. Oba oyo esimba te. Me borango esimbi pe kaka. Omonde kimieza. Congolais osepela parce que tolinga bongo, tozala kimia na mboka na biso tolinga nde boye. Merci beaucoup na président Fachi Beto.
Mosala kitoko papa, merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na bandeko nyonso o balandinga, balandi ira la guerrière de partout esika pi bozali wana na moni Bijou Luteke, grande sœur propre depuis Soudaf. Sœur nanga moko ya bien, ya kitoko na linga mingi Bijou Luteke. Ya nanga na lelo ya trop. Na bosanité Charles Mbongo contre Mbongo. Agence ya sûr na kati ya Londres. Charles Mbongo contre Mbongo. Eh, Okani. Ba yoka ba sentir. Merci beaucoup à tout le monde. Papa Rifé Kisombe. Papa Papi Kelly. Na lingi bino mingi. Mama Jenny na yaka yembe na bosani yote. Tomona nimbala sima.